Bonjour, est-ce que vous êtes prêt à voir sa manzaka ya fou ya vieux chinois peut pour apprendre avec Première Dame Look comment est-ce que vous pouvez garder manzaka na yo moko très bien. Peut-être que la manzaka ya fou mais oui bara vraiment ba conséquence nango ti vidéo oyo ko fungola yo miso. En tout cas, si vous mettez ça au sala manzaka ou bien vous mettez ça na la kayo manzaka ou na idée vidéo ou vraiment na sali yango vite fait pour na couper ça bat na ndako idée comment est-ce que okoki ko banda ko maintenir pour ça la manzaka na yo moko na kati ya ndako na ton na yo moko. Voilà bit ya Première Dame Look et partage ka ba tip pe vraiment ba technique ya mike ya kibomwasi. En tout cas, la vidéo on dengeni nazo tia vernis nazo ko éviter et tout en peau nangai. Wana vraiment botta la vidéo parce que eza nango facile ya kota la pe ko copier moi ba technique mike pe na se na tie ba explication ko bandobima en écrit. Wana vraiment na lingena loba peut-être oyebi conséquence ya manzaka ya faute o tia ka manzaka ya fo oyebi na vraiment te mais premièrement manzaka ya fo soko tie yango ezala kitoko, c'est joli, c'est beau à voir na mikolo ya liboso. Mais qu'est-ce qui se passe après wana? Après une semaine manzaka wana soki ekomi ko beba ou 2 semaines et koma akosala pasi soki otutani manzaka wana eswaka neti likamususu ou soit neti vraiment eza ya ngambo et wana eza vraiment point moko ya négatif pona yango soki ebukani eswaka ou soit soki batie manzaka wana po manzaka na omoko naturel ezonga bien ezwaka vraiment plus ou moins 10 mois. Soki vraiment 10 mois wana ekoki nde manzaka no kozonga na naturel. En plus de cela, manzaka ya faux ekutaka 20 livres ou bien 20 euros ou plus chaque 2 ou 3 semaines basa la kayoka manzaka. Alors yo moko koko ekola vraiment comment est-ce que kobongisa manzaka. Point négatif makasi bisu ya manzaka ya faux ezali que et soki eumeli likolo ya linzaka na yo ezoko bebisa linzaka na o route ya linzaka na o racine ya linzaka na o ezozala vraiment obeba na long terme pe batu bele balobi ekoki ko banda ko botisa ba cancer pe ba makambo ebele parce que ozosalela ba acrylic wana ba poudre wana ebele ezalaka basali yango na ba produit misusu. Vraiment bénéfice ya manzaka naturel ezaki eza moins cher pour na ko garder soko sombi vernis na yo okokosalela yango beaucoup de fois eza cadeau nzambe ya pesi yo eza propre vraiment soki osali yango bien. Voilà vidéo ekomi na suka na espérer ki bosi bokangi ata ya mike pe manzaka ya yo moko. C'est vraiment original. Ça c'était Adrienne Première Dame. Tellement toujours na souci à conformer. Voilà yango wana love you Lloyd na lingi bino bien signé en tout cas. Première Dame wana tokutani à la prochaine. Partagez mes vidéos en tout cas vraiment. C'est gratuit.